Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibichon Bombo officiel? Merci d'être connectés sur votre chaîne d'actualité. Merci en tout cas, merci. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. J'espère que bon, moi, déjà titre, voilà. Toza sikoyo na news na sujet à Koffi Olomide. Quand des naïbs ce sont des stars de notre pays. Cindy et Koffi Olomide baza ba star bandeko. Makambo ezaka konginda se konginda. Lobi na chela kibino vidéo, na chela kibino pe ba audio. Il paraît Koffi Olomide et Cindy le cœur a bois ki biloko ya Alia libanda presque 12 valises a bois ki libanda na tanyonso oyo. Koffi Olomide bakabwani na Alia biloko ezaki libanda. Alors on a otika bino boyoka vraiment ba version bimi belé bato ya kati oyo bayebi bato bafana na Alia na poto bato bayebi couple bien ba pesa ba point de vue na bango. Alors je ne sais pas Mambwango ezokende wapi pe komiti na niveau nini eloko esali pe bato pasi mingi eza que Cindy le cœur abetaka ba Koffi Olomide mbata na misu ya ba travailleur et abengana ba danseuse na misu ba travailleur soka Koffi aboki mwa lisu boy. Ça liézoa. Oui, c'est normal. D'après moi, je peux dire c'est normal étant qu'une femme. Et surtout que Aibi Cindy le Koffi Olomide Azasta Azape Mutu Azala qui pe na vie wana malgré changer na yi Azaki pe na vie wana c'est normal zoa ezala. Mais si ko batwela ko bazote lemela eza que ko beta yembata un tata mukolo bongo kokwa bato mususu papa ya bato mususu ko beta yembata na misu ya bato. Alors ngana otikela bino live oyo bolanda vraiment tina suka boyoka makambo ebimi awa makambo ya somo boyebike awa na yela bino makambo nyonso oyo ezolekana sur la toile sur la communauté congolaise ba news nyonso toyaka nango awa. Alors bino bokoyoka il y a des gens qui vont intervenir bokoyoka pe fille oyo aza proche na Alia yebi bango bien apesi biso version mosusu oyo esala ke Alia bakabwana na Koffi à partir ya poto. La première fois, permettre que Koffi Olomide a kende poto. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est salamaki parce que tout le monde qui c'était en 2022 ou 2023 apparition, il y a Koffi Olomide pour les bosser qui en cachette. Mais apparition dans les réseaux sociaux, tout le monde qui kalamingi te bisonyoso, tout le monde croire te. Mais elle va comme apparaître comme couple. En tout cas, bisonyoso te ko confirmer. Alors, moi, je vous laisse suivre le live, et ça tellement moulay, bolanda, awa, il y a des gens au baïb makambo qui va intervenir. Alors, yope, ceux qui osent en poste, osent en point de vue na yo, n'hésite pas de le mettre à l'espace commentaire, parce que l'espace commentaire, wana, eza pour na bino ba internaute. Eza la pour na bino, botika ba point de vue na bino, parce que Koffi c'est une star, et il y a des gens qui l'aiment, il y a aussi de ces gens-là qui ne l'aiment pas, mais Bisu Tokolobela étant que une star de notre pays. Oui, par réseaux sociaux et mais il y a d'autres choses où il y a des rumeurs, ils vont apparaître, ils appellent à solo, peut-être ils à solo. Donc on croit qu'il y a des rumeurs, mais il y a une vérité là-dedans. Parce que Pebalobara, Maï et Ninganara Pambate. Donc ce qui est c'est qu'il y a quelque chose. Mais biloko musu pe koza nango fondé koza ba rumeur. Alors moi je n'affirme pas pour na mona na vidéo té, mais selon ce que les gens disent par le but ba na ba preuve. Ce qui ba na ba preuve là c'est une bonne chose. Mais moi je vous laisse d'abord suivre la vidéo et le live, les différents points de vue à battre. En tout cas bon soit ta kolanda s'il vous plaît. Pour ba vérité bimi na kati ba live oyo bande onanga eza somme. Alors, abonnez-vous déjà, partagez, likez, commentez. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout. Il y a cloche à notification pour appuyer. Une fois que je vais poster une vidéo,
vous aurez la notification. On a un problème, il y a monétisation, tu as un problème avec ta chaîne YouTube, strike, copyright, en tout cas, contacte-nous. Tu as besoin de travailler en partenariat, tout ça, la promotion, il y a article, numéro quelconque. N'hésite pas surtout de nous contacter avec les numéros qui est affiché juste là au bas de votre poste téléviseur. Alors, télévision et sa radio, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Alors, tout dans la vidéo à Liboso et puis on se retrouve tout juste après. Ok? Let's go. La bombi mbongo wa. Ok. En fait, Cindy te mtabwa kibiloko. Ok. Ebanda boye. Kofi ayaka Paris. Tanga ye Paris. Biso linga tango zo expliquer biso poto ndima. Oyebisi biso pe osana ni popesa biso ba vraie version. Non bon mais nga kati nanga kasenga biso vérité nyonso tutinde koma mboboka. Bombi bombi lobaka. Lobato yoka. Yo pe bombanga po monde ya numéro. D'accord chérie. OK. Ebanda bo moni tango ba fongoli nzela Kofi. Tango ba fongoli nzela Kofi ake Paris. Tango ake Paris ali atuni otiki ndako na nani. Ye akoshi alobike atika bilo ndaku akangi ndaku siko nzoka nde moni kandi batindela ko ba video oso pe amuto pesa matière solo siko ba voisin na batamisala basinane merali babite sini mutaza na ndaku batindela ba photo batindela merali ba photo voilà oh mayele oh na fait biso na iso ma solo no ko sa kenyo soto lo biza solo no tolo depuis ce qui avant-hier yo kalitolo na biso sara na biso siko yo to matindele photo ya Cindy na kati ndako pa cuisinier akoma ko répéter ba plat ya mère Ali ya nyonso tout do yene ngaza za ni kopika na kati ndako sikoyo tangu mère Ali ya sikoyo batindele photo mère Ali ya Kofi azanga na bonne année voilà ça Noël bonne année asali scandale alobla bima kende ou bien Cindy mon pao apoli Cindy omoni alisa lobi soit nga soit Cindy ya poni Cindy abi okay ningo poni Cindy bima na ndako na ngaya mwa bima ka akenda koluka ndako akoma kolala par-ci par-là na Paris et par Régine Mwekaton alale pa fioti ayaki kozwa ndako na ye o bakoma okomela na Cindy ozolanda so bana misala bakoma bisa mère Ali a Cindy azolataka bilamba na yo bana misala ba Cindy comment la table mano Cindy comment la table mano mère Ali alobi na yo so subilo te biloko etikala mais Kofi akanga biloko etete biloko ebimate tu vas comment on a signé n'enga comme qu'on publier à la maison ne ma foute bati bango mais aux abilo na bango ezate que Cindy boa kibiloko wana pe na côté ya Cindy te na odote akoma ko lata bilamba mère Alia yango na batindaki ma Brigitte afana na yolo aya ko biloko boki kombo ma Brigitte na bisa ibinoti avant na yolo na yebi avant na yolo na yebi no betamno na mutakati mais ça va s'il te plaît bombanga OK donc eza bongo makambo kosite eza bongo mais Cindy boaki bilote mère Ali ayi bango ba famille bango ba décider pour ba mona ki que Cindy comme à la maison OK donc Kofi to ba Kofi ta garda biloko moi si na ya boye bima oui Kofi ayebeka que un jour bozunga na bango Cindy naza jour ba po ba manipuler on comprend dans l'histoire dans cette histoire en fait dans l'histoire c'est Cindy qui est manipulée à 100%. OK Cindy peut manipuler la pauvre mais Kofi tisiko arrive à Kali na bana na ye tisiko yo atika ba photo ezala kaka Kofi aime sa femme Kofi adore ses enfants comme pas possible hey merci maman ndeka bolobi il fallait so manda kuni asenga na ye bandako na ye asenga bandako apanza ba voiture abondela bato asenga na ye bavundako mais Kofi apesa eka moko o ba parents ne ba koma ekovanda aosenga su ya mibale pona ye mo yango Kofi apesa ke yaka tovanda na Montfleury bon ensemble londa kumsusu ezate bongo ouais eza bongo c'est quoi drazani mbongo so manda kuyaya alingi na yende se asomele se
Kofi azata na 50% na kinwana. Et awira eza Kofi. Bana banda kuna kinwana wana editi. Kofi na banda kuna ma campagne na koza ta na 50 villas batama bacha ba locataire. Mais au PCT, yimta zoba. Non, ok, ma ouais. Non, pas les matins comme ça. Non, ok, ma prends du thé. Garde ça, tu vois. Merci. Bana misusu, pe façon ya se comporter. Au moins nzamba ka kosala miracle. Muto ya beauté. Na ba âge moko kutu espoir ezaki lisusu te. Pourquoi nzamba zongisele bolamu na ye na motema na ye malamu zanango. Mais la façon qu'elle se comporte, ça donne beaucoup d'analyses et des inquiétudes. Ce n'est pas gentil. De ce côté-là, Koka ko changer. Et ayeba kosa la différence entre amour et business. Voilà. Quand c'est le business, c'est le business. Selon analyse nana mona kangai ezangai. Eza lokola Kofi azoluka attention parce que mon thème est vide. Mais amour na ye eza pas maman bana na ye. Waneza selon bide na monelaka. Ok. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci beaucoup. Merci. Alides, fais-moi la micro, s'il te plaît. Alides. Bonsoir la maman. Allô. Dassa. Bonsoir maman. Bonsoir maman Dassa. Bonsoir toute la famille. Oui, bonjour Kanga. Bon, la CPD, ponga tango matai kana analyse yango na ebaike. Izaki nango déjà likambo solo. Mais olingaki vraiment kokota na kati ba détail te parce que oza ko bomba belemo mususu. Même ti tango mataki na live na bakali ofungwa makipenza te. Donc ti bakali azolo ba ozo seka ekaka. Ofungwa makipenza te. Bakali ba vidéo ezali. Non lo baneti na ba blague mais na zaoye bisa. Bakali pe ayebaki na ye ayebi kozana ba information. Nga eloko na olobakaka Kofi na minute oyo a commis entre le marteau et l'enclos et balobaka. A commis entre le marteau et l'enclos. Azui engagement moko oyo et comme lekela e moko niveau. Parce que Cindy au fait a caché son vrai visage. Cindy alingaki azwa ngwende afanda pour abimiser la penza elongina ekino qui est vraiment Cindy. Moi, je peux bien comprendre que moi, si oye nanda okuti biloka moi si, mais na ton normal, na charisme na ye Cindy. Akwa ki même pas ko simba ta balé à lia pour atiango lipanda. Alanga ko exiger mo pale ndé motalanga ka benda valise moko ti atiango lipanda. Mais du fait que ça soit elle qui a sorti ça dehors et là qui déjà pour passer snaï. Et là, qui c'est que Abangaka, même si n'est pas sur la relation na confidé. Parce qu'il faut dire une seule chose. Ce qui mère à l'Ialelo, abi bon, na zui banananga, na abi del Piero, Didi Stonto, qui t'a chassé pour la na Montfleury, Cindy Kobima Bango Barokota. Ok. Cindy a que nous l'avons l'hôtel Bango Barokota Nandako. C'est parce que mère Ali a été moi c'est mon cas est gentil, elle est calme. Chose à ka ba fille tétinette ngana o tonga sabango maman na baromo. Mais franchement, je suis très déçue parce que c'est une humiliation. Azam mama bananae ba fin de 27 ans de mariage, quelles que soient les circonstances. Kofi azana mbongo. Donc so Kofi alinga ki azongi sabiloko ali ata par fret na Air France. Angaka tia mini conteneur. Il a koyambala mon adresse na bango. Kofi azana mbongo, Kofi azangi mbongo te. 18 valises, Kofi mo kutanga voyagera, azonga même na ba 20 valises, ba 30 valises. Donc pour avoir 18 valises, on a atiango na conteneur, atindela ali yango na France awa, inga kozala jemuke. Mais c'est de souvent parce que ça humiliation pour na maman bananae, na pour na bananae quoi. En tout cas, il faut me qu'à revoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci Alides, merci beaucoup. Maman Mundele, fais-moi la micro s'il te plaît. Bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Bonsoir Yaya. Merci beaucoup, c'est la première fois dans ma live now. J'aime bien tes analyses, j'allais déjà te dire félicitations pour ce que tu fais.
j'aimerais aussi bien que aux à la plus n'a pas analyse à boyer, que les insultes et tout, ça ne donne pas ton image en fait. Tu es tellement intellectuel, tu as tellement vous avez vraiment un bagage que c'est mieux que tu fasses des émissions comme ça, tu vois. Ça va beaucoup plus te propulser au lieu à quitter na babassesse mususu que ça n'honore pas, parce que tu as des enfants et bana bazoko là déjà aux hommes on a babilo mususu, ça nous honore pas. Alors nakota na thème comme venait de dire la maman qui vient de passer, na ba maman mususu. Omoni makamba bolingo batu c'est un peu difficile à koya kolobe toujours le baka parce que biso pe tozana mama bala biso pe to leka na banenga ba bolingo mais ndako ba baka place ma etangaka ndako la kate koyebate. Mais moi ce que je dirais à Cindy tango lingi mobali eza lokola papa Diego tango ayaki kolinga yo soka kuta ki ona bana akolinga pe bana wana. Quand tu aimes des adage moko le baka tu aimes la poule, il faut aussi aimer le poussin. Donc tango yo lingi mobali kuta na bana kocha ki bombanda Sangi Sabane. C'est que j'ai toujours vu en elle, elle a un peu l'esprit séparatrice. Donc, séparateur, pardon. A Kabola papa ya bana na bananaï. Banda ya kota wana moi confié kota entre notre grand musicien, notre grand artiste na bananaï. C'est quelque chose de n'est pas bien, moni. Soki nga son Nathalie Kofi comme l'a dit l'autre mère. Ma maman balekaki azakaka na bulingwa ya liya omwe babilo mususu bo boya na mobali okelinga mobali mo vite fait kaka po yo ki sa mobali wa uta ko boya na pasi mena motema olinga keka na mutu na kala motema olingi kaka mais tu fais ça juste po yo qui sait pas si mais à l'intérieur de toi tu souffres de son absence en fait. C'est ce que la monde n'avait pas confié. Azara toujours na bolingo ya maman liya et surtout ya bananaï. À Salangoka parce que la madre elle n'est pas rapidement ba bêtise à mobali kobimana ba danseuse na et tout elle se dit de se casser mais en fin fond le vieux alinga mère alia ti accepta ka Cindy parce que mère a dit bon j'en ai ras le bol na malamu na kende nanga ayi bon pendant nyo ko le pa o kaka passe ti canal na kende na Cindy mais surtout bito tala au vrai fond biso nsto ba mère biso nsto le kama ba bolingo so bo tala bo pa o boy bo mona kelinga ka alia parce que jusque nati monto bo kabwani maman Sarah ozana nda ko yoko kota na libale papa Diego alobi nongala moi sinanga ya liboso to kabwana biloko eza na kati ya ndako. Ça veut dire quoi? Que la personne tient toujours à tenir toujours na mama banani parce que soko boyani na muntu attendez to zako ozana ex no ozoku ya biloko ne ba photo pasoli biloko ne ça pesa que ozo boaki non tu vas pas garder. Donc quand quelqu'un a gardé loko na yo boye azo garder biloko parce que elle tient par respect aussi. Par respect aussi, tant que lobby, lobby, ok, vous appelez maman, donc si monté massima, bilo komisa na katianda. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est seulement que à Cindy, qui tue par l'épée périt par l'épée. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas aussi la dernière femme de Kofi, mais quand tu viens dans un foyer où tu trouves une femme qui avait ses enfants, essaie de rassembler les enfants. Parce que c'est toujours difficile sur le côté de la au côté bana. Bana na bazala toujours na bolingoloti parce que vraiment yo boto la place à maman bon mais yo la ki sa bana on a que tu les aimes en fait pour ça là on a hypocrisie parce que leur papa est là mais linga bana parce que oyebi tena na kusungolo bita musubano yo botite eza bano yo akikuta na libala to mona ngona ba vie abatobele bano basunga ba mama mususu to ba papa mususu bano ya kokuta na mobali neto na mwasi naye bango nde basungai donc eza okola conseil na biso na bukwa lupango yango wana mwana na petit toi lekeli Cindy na buka lupango eh tinzambi ba lekeli na ndengo wana bongo siko ya ndengo wana bongo na butu nani Kofi meka ko senga Cindy ona meka Dubai mama mbila ko la musabino Cindy pesa na yo oya ko rato mona na pa komi mona mama kanisa sa yibyo buka lupango. Ah, Cindy mawa na asa ke resté yaya kotala Cindy ka bondike bakosele makambo siko bazobenga mutu po ya ko défendre ye asa ka fuma ye resté ya ngana monene ba conseil mi na telinga dia leki na ngwaza ka resté ya botsa ba j'aime to leka
Naba attaque heureuse te. Bote na ba j'aime te. Ba j'aime belé na ba cadeau. Soki yaki ba tumisumbe botondi ici. Ngadi oh babinoko simo mawa. Sinda tika na kale shop, atika na string. Ya mukie o isa mama ondire bati bakanisi amsa nga beta basket. O fait la tondi sela ngati na 100 na tala nana. Secret sale boso chaka kama moko o tondi sa. O tela nga leopard na lia. Abina nga noko somo. Ekele abongo secret sale. Ya babi somo. Ndumba je permis papa le prendre beli libumo. Sinda tika na abosa ni golata nzilu nsanza na tsiku abosa ni kale tsoko na zuwa. Ngai tangu na moni ba yebisinga ngadi oye sindia po silika ponde. Yeba soki libala pa ya mutesa no ngali kele mbati. Mutra mutana tu na golia. Yo bosa ni kipaji ya toni yoko no komiti hapa ha. Alia sikilo ndia obiko lungola lia na pete. La Black aparko Cindy zala ulungula lia mama alungule libiso metisi na pete te mona mosa za matata alungula metisi na pete bongo yepe alio so longo kotika bakale so na ba chemise na ba sikopona ele sino kozonga Cindy tumbango Cindy den tumba bilamba ko nyonso non te Cindy tumba bilamba ko nyonso ya ata bongo yo mto so longo na ndata te alia za malamu tatiki ba nina po ala kisanga na kozonga na ngaiju Cindy tumba ngo pesa nga na ape na besoin bilamba na pesa ba orphelinat boteli nga te sika moko sangi seninga atika lobimisa biloko alia na ndako te tolo baverité ngande aza boye naza déjà teke po tosololaka nalinga kofi bokolingi ete c'est trop dio mais abimela afinaki nde nakoseyeka makambo kofi atikali kobimisa biloko alia na ndako te parce que quand c'est l'église kofi alinga alia au-delà de leur problème oyebi Cindy eza affection na amour c'est deux choses. Kofi aza na affection ya Cindy, maza na amour ya Lia. Pour se faire comprendre à la famille, affection eza bolingo te. Affection na amour c'est deux choses. Kofi Olomide aza na affection ya Cindy le cœur. Maza na amour ya Lia. Donc Kofi a très comme ça à Cindy. Kofi na Cindy eza affection beau tami au fur et à mesure beau vendre na moto beau za na ye moni affection on pas très ça pas ma casse pas confondre en amour c'est deux choses. C'est deux choses. Ali aye mwatina maluba otinda mutuba yoso bilo na ye kwa mama Lia ndeko na bango ndeko Lia wa banda na ninyo na malweka tango aye bayebisi kotisa voiture na kati ya ndako na sa ba video yango ba petit pa ya Kofi ya ba boss mutu batindele nga lobi pona lobelango mais je dormais kotisa j'ai dormi mais j'étais déjà au lit kotisa voiture na kati ya lopango po bakolisa biloko la dame taboyaki abebisinga na kota na lopango na bino te donc ayaki déjà na intention ayaki da na intention pe biloko wana oye na taxi ya IST yebisanga IST faites-moi un bus. Il faut que vous ayez Cindy Tokoloba. Déjà salami. Maman li appelle Libalana. Il est pas Liba Mobala Batou. Tout le monde maman li appelle sainteté.
toba kaka sindiango ne kolusu te toba lo baka mabe efuta manoka na sambo ya lola na lifelo toko futa ngoka avant to kende patata lola na lifelo ezala kaka ayiba mobala batu Aisha Luma autant mama li azama kangu ya Koffi Olomide azaka na mama gode na kata ndako mama li akinda kokota libala bavandi sepa mama rifa eza ko bimana mobala batu likolo mama li amta brisa libala ya gode tanto bi ayiba te wa Chantal Bola lo sisi la ki wesh Chantal Bola bo capter place bo tinda Didi Stone ngala lo bano boy omoni mwana mama na bino abotaka na Koffi yo kanga na Koffi série Koffi abano ya poto te pendant 10 ans mama na bino mwana abotaka wana obokoka koloba ngona toile te ngana oya na machia wana est-ce que boye que maman a dit pas na mona trompa Koffi na libala bota est-ce que boye bango na koya na machia wana pa osange lote bokaka bofundi nga peka ka isili na ya na machia wana c'est de trop azoya est-ce que boyebi que après Del Pirlo Mourinho après Del Pirlo Ali azana mwana mususu boye bango Didi Stone, il faut venir dire aussi ça sur la toile. Didi Stone, il faut venir nous dire ça aussi sur la toile que ta maman aussi avait trompé Koffi Olomide à l'époque quand Koffi ne venait pas en Europe. Il faut venir nous dire aussi ça. Na roya na machia wana. Loka bien ngoti ka sindite na roya na machia wana. Na roya il faut dire moi na bobombaka mwana. Vous avez un enfant que vous cachez non? Didi Stone, vous avez mon bobombaka. Pas Saint James. C'est pas Saint James. Moi je dis juste Ali yo o trompa Koffi. Ti Koffi akoma kolela. Koyembelo babolizemba bolingo. Sera oya sous pototé parce que yo o trompa Koffi. Au bota mona mususu en étant marié avec Koffi. Tu as trompé aussi Koffi. Est-ce que yo makambwana yebisaka mona na opa ya koloba na toile. Bon Didi Stone nga tali yo trop Esi nga macha ngoke bima. Maman na bino. Abano tromper papa na bino na kata libala. Abota pe libanda. Maman alia zakana mwana mususu ya Koffi Olomide te. Est-ce que boye bango? Les rumeurs tenga na pesa bino matière. Est-ce que boye bango? Didi Stone, calme-toi un peu. Calme-toi. Cindy n'est pour rien. Na royer na wana za matière à l'autre les matière la sabino mukanda na la xibino mukanda na lobi na zoya. Mais matière à Didi no yela Didi Stone et ça ta maman Ali, j'ai dit encore. Tu vas rien me faire. Elle a eu un enfant en dehors du mariage en étant mariée à Koffi Olomide. Koffi Olomide était en embargo. Je vais parler ça en français. Je vais parler ça en français. Quand on avait donné à ton père l'embargo, ok, de venir en Europe, chapeauter le live. Ta mère, qui s'appelle Alia, elle avait trompé Koffi. Elle avait eu... J'ai pas vu, montre tes papiers. Mes papiers sont là. C'est ça. Vous voyez? Na matière wana pe ausange lote pour na zui déjà bato mikolo de mikolo ba benginga déjà pour na matière wana parce que mikolo na zaki kimia trop makamba mikana na bando lianga mutu nga na zui dia matière wana bomoni mukanda ngo on to lobi okangami na grâce lisoko mama na yo tala mtakangami na grâce yeyo mtakangami na grâce ndeyo oyo oyo akangami na grâce oyo Dora moni ngo ndeza Dora Blandium to zoya koloba so yebi makambu te ngasko nazo informer yo. Ngasko nazo informer yo ke Ali aye abota ngasko na lobango. Poza lokuta matière lokuta te yake kangisa ngaso na kosedie makambu. Ngasko na loba no ke Ali akosa trompa Koffi abota na mobali mususu. Ngasko na loba mwana na ba bomba kaye. Comprendre ngama ngasko ba bomba kaye. Ngam na ye nango na lobi ango pa osange lote pour la vérité na pas n'attend ko inventer les likambuté au kosate quand on avait donné l'embargo à mon pao bon mon
que Kofi tia komi bongo na Cindy. Bilo boye bate Kofi abi. Oyo ko koma eya, oyo ko ya eya. Téléphone rande zuka makalate. Bilo bomo na te Kofi lobi oyo ko ya eya. Ali a pas trompa ye. Ali a bota kutuna libanda. Ali a bota libanda, ali a obota libanda seri Kofi abando ya supoto te o trompa mo pa o. Moi na bimisa za soki moso mobile. Bato ba yebi babi keza matière a solo na opesa. Eza matière a kati pena ya solo na opesa o bato nyonso ba yebi ke o trompa mo pa o. Comprendre bamba na ya France lobby. De matière à Didiston bozwanga na matière à Didiston ya matière à Didiston lundi. Bimba bimisa biso su mwana o ali obomba. O l'air o trompa Kofi obota. Bo bimisa biso mwana ana. Botika via Kofi na Cindy tranquille. Je suis Cindy. Pourquoi je suis Cindy pas qu'on fout à tout le monde ba yo lobela. Cindy pas a comme otona. Na roya na matière no Didiston. Na mwana wana o bobota o bobomba kana mama no o l'air mama na trompa Kofi na obimisa mwana na miniature. Wana poto na poto. So eza matière à lokuta yo kansanga. Moi je suis Cindy hein. Nazoya na mwana na bino bobomba ka o bobomba ka wana. Aya na ye. Bon na ke bomoni ba benga ba tunyo na bar ah ouais. Bomoni ko za na mbongo na bia po yebisanga sombela nga Gucci, sombela nga Louboutin ya li chocho na bomoni Greco. Abenga ni batu nyonso awa de ofanda ah batu nyonso abenga ni ba noir nyonso. Atiki nga moko awa. Pour na meilleure cliente na ye ta ka respectanga. Nala kisanini, nala kisabioni mukanda. Oh. Mukanda bo sutukela mukanda ngo lokona za nango na oh lokona za mukanda ngo lokona za nango te na zo yango sika na lakisaka ngo nyoso ya vina nga na mesa nango oh na mesa na mama mikanda o vina nga compte na nga na mesa nango déjà oh yeah na yebi ko za sa papier na poto neza la te. Non, tout l'axabino déjà a trop dans la question l'axabino. Il y a encore une azo ya lobby. L'axabino la billet pour bon dima bosé. Ah. L'azo ya le bamba da bakasa na oya sosuté mais tu vas sumba. L'azo ya kuna. L'azo ya. Est-ce ça ka kata kala te. Bokena akakuna. Bokena bien ça mo boye te. Bosé là. Bomoni eh? Oh flying manga bomoni. Balasandeni. Bomoni within fura yango na likolo. Bomoni air. Bomoni. Ah moto msusu Kofi a salara Cindy à l'époque Cindy a comment venger. Pour bisonyo sous totala Cindy oyembalia ali anase imposer Kofi a bisa Cindy ayemba nzembo na ye. Eza vengeance to eza bolingo. Pepe nanga tika kolata periki Kofi atika benga nga pe kala banda nongola periki. Ezala ka suri Cindy a manifestation. Mutu toki periki kwe. Pepe nanga tika kolata periki na. Et comment ça te lali to la muki ba problème. Kofi alala la soupongi te. Kofi ba comment ko kate pongi ata na 4h du matin abandi ko samba. Fi wana danseuse wana zako bina na podium na mona ki ozako finelisu. O telema ki obanda fixé da Kofi ataza na répétition. Moya tala loketo a danseuse ezate. Soka tali Sinja kangi kanda sili ki krepe katani. Moya donc abosani même que danseuse wana Kofi il faut atala ye po yene mukolo orchestre yene visionnaire Kofi faut atala loketo a danseuse wana so azobi na bia za na capacité ya bachaka ye liboso soki Kofi a fixé regard na danseuse Sinja Bechemba ta balolebwe yaya chiwapi Cindy batu ba sepela soute omoni même entourage a Kofi ba sepela soute babi ba yeba kito zala boye ki mwana malamu la kisaka na debi
Manzako yo bombaka na débit loka mwasi malamu yo nde ko remplacer Ali ozala meilleur. Yango te ba moni pa na yo. Ba préférer ka Alia. Wana message na peso Cindy na ko sauter ba bi ba préférer Alia na bango mama bango azako respecter Kofi. Mama bango azaki matata dur de caractère. Mais atikala ko oser ko beta Kofi na miso ba tutata mbata. Ata ko kate bilamba. Zoua ya Cindy ezo kipete na rep a manifester na concert madame kutu concert ebeba soit tikala no na ndako mama yango Laura Sokoko okufa o akakaka ya Laura Sokoko yo muto elaka biso makamba ba pondu lelo ezesu makamba ba pondu te papa ekoti bambata be bambole ekoti na kacha love oyo eza lisusu bolingo te bandeko oyo eza lisusu bolingo ekoti bibambola na kati eza su bolingo te nde place naza kotuna relation ya Cindy na Kofi eza relation ya bolingo to eza vengeance na ngabu nanga nazomona ngo eza vengeance pona nini Kofi apesi Cindy ba honneur nyonso. Kofi a humilié même Didi Stone, sa propre fille. Batumi balo toyebi Kofi alinga na vie na ye pa respecta pa banga kalokwa Ali na Didi Stone bazate. Mais Kofi pona Cindy a humilié Didi Stone. Kofi pona Cindy a kabwani na Didi Stone. Kofi pona Cindy amuna suba na mibali te. Kofi pona Cindy a humilia Ali atina se. Kofi a kitisa mwasi a metisi, mwasi a pembe, mwasi a metiola. Pona Cindy. Cindy, olingi Kofi a sa sous preuve d'amour nini. Aucho yemba yo. Ayembi yo déjà. Kofi olazala concentré. Ayemba ta prêtre moko. Ayemba ta nzembo moko sala succès. Yo imposé fo yemba na ngane ngozako yemba lia. Kofi a perdre. Ola yemba musique po na ba fanatique ba sepela nango. Kofi a komi ko yemba po na Cindy. Vice versa. Siko o eza bolingo, to eza vengeance. Nazana besoin de réponse. Et voilà, merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin, j'espère que Bill Moro Bolandi m'a besoin maga se kopima. Alors, tous les élèves tout le monde la vidéo, il y a Cindy Lecoeur, na Kofi Olomide, nde bazo boa kana biloko libanda, nde bazo boa kela Alia, bazo boa biloko Alia libanda. Mais nde toyoka na ba rumeur biloko en fait divorce ils a déjà prononcé. Mais ce que tu as évité na divorce où ils a prononcé wana. Pourquoi ba problème ils ont botama ce divorce ils a prononcé. Pourquoi ba valise ya Alia et se retrouver ba valise ya Alia ils ont se retrouver na et pas à Kofi Olomide. C'est que divorce ils a prononcé dans l'hôtel. Toyoki bato musu balobi ke no alinga kaka Alia na yema kasi alinga ka Alia. Bon bolingo mususu eza ya solo bolingo mususu esila kate hein malgré bokabwana nga na mona eza na mutu mususu mwasi mususu na mobali bakabwana ba divorça. Après quelque temps bakomi ko o kuna kenda azwa mwasi mususu o pa azwa mobali mususu mais bakomi siko kokuta na en coulisses lokola makangu. Bakomi kokutana lokola makangu pourtant bazaki marié simba ki dangote bakabwana bakomi kokutana lokola makangu tie ko sala ki bazongani together siko po ba annoncer bato bazongani bakomi koyoka soni siko ba partenaire ba bakomi ko sala zuwa donc mambo couple o eza vraiment compliqué mais comment on ndenge Kofi Olomide akomisaka mwasi na Cindy biso surtout monaka la façon dont alingaka Cindy Lecoeur la façon dont akomisaka mwasi na ye Cindy Lecoeur, tout le monde a un ambition sur que non ça se voit que non alingi moi sinae.
Alors eloko o bato bazo déplorer eloko bato bazo lingate eza que Cindy Leker kobeta bambata parce que likambo bambata o toyokango kala il y a très longtemps likambo bambata o toyokango kala abetaka bambata mais soki Cindy obetaka bambata boy c'est que yo ndoza mobali po ata utongo mobali aza ndenge nini jamais la femme peut lever la main sur son mari never oko lever le boko te ata kutu babi mobali aza ndenge nini oko lever tata mobali po soki mobali pe yo pe o mitika mwasi abetaka o bambata si koza mobali moko ndenge lembele donc mibali pe il faut bakutana kana basi basala bango boy mibali pe quelque part il faut kutana na mwasi soko okutana na mwasi o azopesa bolingo na ndenga solo mwasi oyo azako au fait azako respecter je peux dire mibali balinga na basi ya bongo te balinga baza na basi ya bongo te bango balinga ka kutana mwasi moko boye azonyokola ye azonyonga ye bango nde balinga place nde bolingo efandaka yango wana monde dango pesa compliqué to ba pété sur et fonctionnera ndenge ni alors tu as déjà que Cindy Leker amonela Koffi Olomide parce que nazoyeba Koffi Olomide amonela banga Cindy makasi nazoyeba te franchement pour ce Koffi Olomide a changé makasi eza pour na Cindy aza une femme de caractère na lo ba rappel na émission nanga oui Cindy Leker a changé Koffi Olomide aza mwasi moko aza ba logique mo ya ba français belé mais ce qui sont comme na niveau que obetaka mobali bambata ati waneza mabe makasi kobeta bambata ça n'a pas de sens wana okoluka au perdre libala puis po mibali ako changer lelo o ala question que non je t'aime mais ola la lobi ola moki boy abaloki na akomine na mwasi mususu olobanini okolobanini tu n'as rien à dire au changer so moto alingio ta lingio te oui Cindy Leker a cause ane pe na raison mais raison ko beta mbata ndete po to bi ke Koffi Olomide azene moto a base to bi ke Koffi Olomide azana ye motu ya base to éviter so ka changer mais ma chérie soko sala rango Cindy Leker dosé to bi pour l'instant aux femme légitime ya Koffi Olomide nyonso wana déjà toloba obotola mobali ya bato osala boye na boye mabe nyonso bato balatisa na nzoto mais tu as quand même accepté tout ça accepté humiliation accepté ba nini en tout cas tu es avec Koffi Olomide pendant 18 ans wana en tout cas cela veut dire que tu es une femme oyo akoki ko supporter malgré to yoka ke no boboti te mais onga na yebi Cindy Leker bazana mwana moko ya mobali na Koffi Olomide o bato bayebaka te mais mwana azali. Alors merci beaucoup na bino bato bolandaka biso bino bato bozala fidèle espace commentaire eza ya bino na tikeli bino ba vidéo nyonso bolanda botika commentaire OK botika commentaire partout en tout cas merci beaucoup. Merci les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Cloche wana eza pona bino ba abonné fidèle à Bibiche Mbombo officiel. Vidéo mususu eza wana o balobi ke non Cindy Leker et nani ali abota na mobali mususu otoyoka mais to éviter ce que ça solo ce que ça lokuta. Alors bino boyebi mingi botika espace commentaire wana Toluka, beau sa point de vue. Merci, je suis pratiquement à la fin. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Merci beaucoup en tout cas. Je vous aime. Bisous. À la prochaine.